mpe yango komi université ya masolo na yo to nini ala piloli teknike aweza bitula malolo piloli akozwa ye teknike yaweza bitula ezotia ye mal à l'aise piloli keba na nsima na yo piloli nzeta liboka wakila ye pasola piloli yomoyeba na moko azoya vers nga alingi ampeshe coaching azoyaka nini ayebinga bien te zo mushak bokeba amsika te piloli beta endekendeke zo mushak nayebisaki yo lâche l'affaire oyokaki te omoni ndenge bweza bitula ekangi yo awa osili